Gain, ngouache plus ngouache est égal à Mpangi. On change pas l'équipe qui gagne tout. Ah, mais gain, Lilo n'a pas pena méchant. On a l'équipe qui n'a Sandra Lina. Il y a ça, on a pu sur mon sécurité. Au moins, gain, au moins, on a joué ça. Mon aminito, batu nyoso ye so kufela. Partout. Bisono toza ozage pona ya Sandra. Tozo tia ma bolongo ba genou. Nzamba zo frapper. Ya Sandra. Muta osimba Sandra Lina, mutona nzamba akutana Yesu masia. Sandra Lina saisoni. Oh, yo monte bilo salami na émission. Ngana za émission awat. Ba salele be émission be skomnie. Bo yipsanga ya c'est que wana za église te. Za église te. Bo yipsanga muto aziki. Aleki asengi kofi pardonna JB. Ye mo ebiti na sengi par babi le pardon libère. Moi na nzamba so. Yana yipsanga omoni Sandalina na papi gen. Malgré que moi ba guerre ezara nango to tia na se ba intervention ya par-ci par là gauche to tia na se mais yipsanga Sandalina c'est une fille bien éduquée. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Muto azolo, obi muto aza délinquant spirituel. Aza mal, muto azolo bana aza frère te, abongola mutema te, aza fils de Satan. Papi gen, yebisanga na lingomba na ndako oyo, na ndako tochaka na ndako. Muninga ziki. Est-ce que bo bengani na ndako? Mais c'est que boza bandoki. Omoni papi gen nga na tiaki na se, na tiaki na se, mais manduke ezo mata mikolo pona ya Sandalina. Nazo bana. Omoni Sandalina yeso akufela ye. Yesu akomisie pene sika. Babengani l'église. Babengani l'église. Kasi yango olobi za nango tiango babengani l'église. Yipsanga ya seloni ya sa. Papi geni Sandalina aza star. Ayeba naka pona l'église wana te. Sandalina yebana parce que elle sepeli ça. Webi ke na minute Sandalina ziki États-Unis ningani, Europe, monde entier ningani pour naba païen ba ningani naba chrétien to ningani. Cela veut dire biso batama bolongo to chambo. Muta osimba et puis papi soki ka Sandalina zuili kambu ma église wana kombo nango bakutumba ona kisa bakino balobi bakutumba église wana. Oya ko pona yebi batu wana ba guru ne niveau Sandra comme on débat ça oyebi soki Sankara na télévision bani ko ba seke wo ramta tindi l'homme pris d'envoie le mal de loin. Patron na ba mta tindi bang. Oh nandimite patron na mta tindi. Donc cela veut dire oh nabi Sandra Lina ziki. Sandra zana ba fan. Ba paye msu ba koti na TikTok ba lobio ba ko loba. Biso ba chrétien on nzamba l'accepte to lobio to golo. Est-ce que Sandra Lina mta tindi biso? So bakelo bana TikTok c'est ko bino muninga ziki bobengani une église c'est que c'est pas une église papi gen au moni yo muto o linga tende to ba intervention to tiana se to tika boto tika papi gen comme yo linga tena na zo ken le mona TikTok to ba prophète so to mona ga déjà to za lo bande ko na so bi ma place wana ba utiliser ba za ko ba leba zoka siko ba lembi ba boaki yango moni mutu so ka lembi mbwane ni a traiter azana rage. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Kisinjora mbongo ba pesi yo wana ozolia mbongo makila bakoma ngoso yo sali na katia na landi misomo Kisinjora zo bwakila ngape ba bom Kisinjora yuko balukla Sandra Lina pena o yo za ko kumisa pena mutuna yo pena baleki nanga baluki Sandra Lina papi obike na monde le monde méchant bo ibsanga yasa Kisinjora mbongo ba pesi yo na o leka jo again nazo ibso bazo leka ken pia na mikolo ezoya Sandra Lina banga ba leke po azama kila makasi l'homme pris d'envoie le mal de loin. Makila libata basali lango budete. Niamanyo sa nyama oliate. Yango monsko babengani. Siko bat babengani na église ça et puis ba meka babiloko ba pesa Sandalina ba voiture ba meko zwango te eza ba salaire na ye nde ba utiliser. So ya ça comme tungsa te. Na bien siko bat babengani ya la kalamingi te. To traiter ba règle ba bato wana kalami. Bato babengani za banani ba frère moi bololé ba frère ba sali vidéo mais Kisinjora sali émission mais yo ozolo ba dodi asa nzambe Kisinjora makambo ko kota utote nani akufa zobozi akufa soko koti makambo tikala na ba jibe nani na nengo sala na ba fali pupa ba faire gola po eza monde mususu eza nango permis mais monde yeso koti en okufa baninga tango kokie papi gene tolo bela vie papi gene
Papi Game tolobela vie. Moi je suis au parole. Nazalaka moninga na yote, ngai se beni kopopo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pe na kotika la kozala moninga na yote. Papi Game tolobela vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Game tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Papi Game tolobela vie. En gros Jenny, Papi Game nazalaka moninga na yo te Papi Game nazalaka moninga na yo te Papi Game. C'est impérateur de Jaffa Kofere de Finchman. Papi Game tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te Papi Game tolobela vie. Azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi Game tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Game tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Game tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington le grand pays. Papi Game tolobela vie. Papi Game tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te Papi Game. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Game yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Game. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te Papi Game tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode. Tolobela vie, Papi Game, Papi Game. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobela vie, Papi Game. Nazalaka moninga na yo te. Mobile pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Oui, que na los magasin zaka moko et Mama Eunice Banze. Ils ont rendu munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, ils ont tellement munene. Ils ont tellement na ba service ebele. Ah boye na telemia. Ah otano exotique. Pona maramba kolia na los chez Mama Eunice Banze kolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kokauka. Pondu kolobati. Mama sala bantaba. Va emporter tout ezali awa. Doublero tout boroluka. Awa na alors c'est chez Mama Eunice Banze vous allez recevoir. Pour découvrir ensemble de nanga. On a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs. Oh on a manifestation fête, baptême, retrait de deuil. Awa te garde un sac à l'eau. Un sac de riz en gros. On a un sac à l'eau, sac à semoule. Pour rejoindre, on a un prix encore très abordable. Mama Eunice Banze, la différence c'est la qualité. Full service, la fleur du jour. Ah, et si l'État, au sein des bijoux, vous avez une assurance. Oh, garantie à 2 ans. Oh, lemba, yo moko 2 ans aussi là. La bijou tout au linga. Et ça vraiment, fantaisie, et ça, garantie à longue durée. Et si l'État, oh, sac à mesdames, yango, talaba sac, plaisir marque, qualité. Mon Marco. Mama Eunice chassel sont plus de 1500 pièces. Pour au sombango, na prix de gros. Au son de belé, ba prix des os qui sanga. Ah toi na cosmétique hein. Ba maman, on kanga suke umela. Au moins biloko et comme tale belé qui toko na mutu. Ba couleur est belé. Ba sami ta o. Ka moko o ba kanyo mutu mobimba. Muta ko soto fo son 4 fo son 5 T. Chez Mama Eunice Banze analos ka moko o. Et pour ta mutu mobimba. Ba mèche pesa hein. Cosmétique est belé munene. Puis au monde ba couleur za ebele. Yo tolinga ba chaussure kano ba papa. Wana na los. Wana chaussure mo ya moi jar chez Mama Eunice Banze. Ba chaussure kano provenance d'Italie. Le colon de base. On m'a senti croco. Moi ça solo faut boire super wax. Original hein, y a piratité.
super wax à solo eza te kazo te kango na ndenge mafia te eza en direct d'Hollande ba Hollandais nde ba fournisseur na ye azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbata to ya mayuya a otanda boete ndenge tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit na ngo tona masola banque to lié to meli to sali ba course to lati bien to bongisi suki awa banque nickel po ya fungola ba compte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent Nyo c'est ça la ma awa na lost chez Mama Uni chez Banze pour refongola compte nickel na yo na quelques secondes au comme na compte bancaire pété azapé na ba agence ebele ya transfert d'argent pour retirer pour envoyer et puis à frais moko moutier la fleur du jour Mama Uni chez Banza Bominga alobi made soit vert obosoba kasuki na combien wana bikolo bazotela bino ba kopu tala mbimba yango ti Mama Uni chez Banza tikana zomba Venez vite découvrir chez Mama Uni chez Banze Full Service. Voici l'adresse. Guest, Cestral, 90A 9300 à Los. Chez Uni chez Banze, la fleur du jour. Uni chez Banze, la femme intelligente. Boya et Bélé. Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, le pasteur. Moto na nzambe yazani moto abatu donc mutu nyonso aza mutu na ye donc ezotalisaka mosala osala ozala mutuka na yo olingi otinda omoni agence Assir donc soki babi agence Assir seke pena sire eleka donc tie biloko na yo ekoma ntina destine omona ata tonga ebungi te po biso respecta biloko ya bato biloko ya bato eza ya biso te biso osalaka mosala tomemi yango ntina kini etikalaki na matadi te biso okomisa yango ntina Kinshasa mutuka na yo batia yango ekomi ntina Kinshasa na agence ntango ozokita ozwi mbala moko ekei donc oza na mposa kobenga biso numero na ngai ezali 06 29 25 27 06 toza mpe na Paris toza mpe na Saint-Étienne toza mpe na Lyon toza na Chambéry toza na Nessi donc soki oza na posa na biso bengaka agence Assir yeyo aopesa banimero ya bamboka nyonso wana okontakte bandeko wana mpo tozwa biloko na yo prix mpe ya malamu na Kinshasa tozali na Makanza 66 na commune ya Ngiringiri direction Shaba Makanza donc soki oketa wana omona fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko ekitelaka. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Topesi binombote partout, beaucoup disposé encore bâton, Yakolanda Bisso, Boye à travers tout le Bellavi officiel. Voilà, merci Nabino, merci na confiance. Bolingo Bozalaganango à travers Bisso, Bandeko Yabino, parce que Bisso Nabino, tout ça la Bandeko. Voilà, na tout ça la moi voyage moi mouké, Nazalaki na Suisse, précisément na Neuchâtel, Mbokaba, Djomubiala, et na Kendaki bien n'est pas ya Ndekonanga Bigantumbu. Et na tambolaki na kendaki tiko kutana kulutna biso Jolino Kiezoa na Fribourg. C'est vrai que na bima pensate mais bon voilà. En tout cas, voyage d'angeli qui n'ont très bien. Et là, je suis de retour. Ndengezala kaka. Merci na grande équipe à Tolo Bellavi. Washington, grand pays na Munich. Merci Nayo. Emile Bamba de Zurich. Emile Nazongi déjà. Pichu Pacha Sotoli Konko la Norvège. Normalement, on est sous Platini Chipamba. Jérémy Momana Canada. Didier Yéhi. Voilà, donc, semaine, si tout va bien, week-end, tu es en Italie,
Tous en Italie, bana Napoli, bana Naples, c'est maintenant tous à Kuna, ndengezala kaka. Voilà. Nambana lelo encore pour Nabino l'homme. Et monsieur comment ça biga bo l'homme dans banga déjà o banga nini. Alléluia. Yo o banga nini. Nini. To bandela ngwa yo o banga nini. Ngwachi plus ngwachi. Est égal à mpa. Dans la balade Ézéchias Mboukou, l'homme de la repentance totale. Parce que la repentance c'est ali mais yebna za repentance yebna totale. Alléluia. Ézéchias Mboukou bonjour. Gain, ngwachi plus ngwachi est égal à mpangi. On ne change pas l'équipe qui gagne tout. Ah, mais gain, Lilo n'a pas pena méchant. On a l'équipe n'a Sandra Lina. Il y a ça, n'a pas sur mon discothèque. Au moins, gain, au moins, n'a pas ça. Mon aminito, batu, nyoso ye so koufela. Partout. Bisono toza ozage pona ya Sandra. Tozo tia ma bolongo ba genou. Nzamba zo frappé. Ya Sandra. Muta osimba Sandra Lina, mutona nzamba akutana Yesu masia. Sandra Lina saisoni. Oh, yo monte bilo que salami na émission. On a une émission bah saler les émissions be communier bo yipsanga ya c'est que wana za église ils a église bo yipsanga muto aziki aleki asengi kofi pardonna JB ye mo habiti na sengi par babi le pardon libère moi na nzamba so yana yipsanga omoni sandali nana papi gen malgré que moi ba guerre ezara nango to tiana c'est ba intervention ya par-ci par-là gauche to tiana c'est mais yipsanga sandali na c'est une fille bien éduquée bien instruite. A quoi na famille ben mes problèmes ezaka vindenge ya papa kufi mama kufi bona luka qui cherche tout pour na balek na mais tala éducation sana yo benga kona ya papite ebi na kisha sabat ba benga bat bayaya c'est que papa za ba benga nani yaya biso tu zo benga bayaya donc so moni muta benga mutu yaya aza bien éduqué ya ça aza bien éduqué mona papi gen na biso yeso aza au montant ba lapida ke tienne babi Jésus-Christ babi Yesu Christ afanda na droite du Père mais jou bazawo lapité tienne babi Yesu afanda Yesu ta tellement na droite du Père na minito Yesu a tellement na droite du Père pona ya sandalene ya sana biso papi gen c'est là elo mo bono biso c'est très grave pena donc il faut mona que c'est que wana les églises ensemble de muto aza na pasi bino boke ko salela ye yo ke loko sortie médiatique et surtout oyo auti ko sala awa soki akenaki ko lamba alamba ki na ndako na ye est-ce que biso otina ki alamba soki alamba ki mafuta eziki sereloni soki eza ya solo be eza ya solo te biso toza kuna te est-ce que aza mutu ya liboso ba mama ebele ba kolisi biso ba mama nyoso balamba ka est-ce que mafuta etikala koziki sa bino te. Et c'est pour autant que vous me filmez, vous tirez en internet. Et comment se fait-il que ceux qui ont dit qu'il y a il y a l'ingomba, problème à l'ingomba et ça, problème à prophète et ça, est-ce que Abima Asala sortie médiatique na kobima wana kaka batoyo abana ko condamner bango basala e mabe na monde wana bani ko senga bango bolimbisi. Et ce que la wana te batu internet ole ba attaquer ataye babandi nde ko toucher notre père le prophète messager Manuel Dodi. Est-ce que vous allez tolérer ça vraiment? Parce que église oyo eloko ya motu ya pona biso eza pona lobiko amena eza spécialité soki aboyi ko bika et puis eza ya liboso te to fandi ça y plusieurs fois. Ma sœur, il faut ça la différence na batu ya libanda. O combien franchi? Aussi au bongo limotema nini ya yo tika na mokili? Nini ya yo tika na batu wana? Avance avec ton sali. Soki okobi wana média lobela message. Lobela lobiko na yo point bas. Mais batoli to pesa et simbate. Peut-être bozo minimiser yango que eza eloko ko minimiser yango te. Ça peut coûter l'église un jour. Voilà pourquoi totelemi que de tels comportements ezamala moté. De tels comportements ezamala moté. To personne de kotoli alengi ko yekote. Chose grave à répondre même de komo katikati na biso naza star. Soki na bimaki na sali yango naza star. Soko boko linga ko sala oyo boko sala bosa.
Voilà pourquoi tozo sala yango na bolingo yende ko Sandra Lina tolingi ye église oyo to pesa ye bolingo na ba dimension nyos. Na yo nanga to pesa ye bolingo te pesa ye bolingo. Dans l'objectif et to kende wapi mais ba acte bani ko poser comme mabe comme il porter atteinte na lingomba na personnage à prophète. À ce moment-là, il faut doter les misafoli wana. Voilà pourquoi Neko Oyo, to telemito, ye to tie libanda. Parce qu'il y a qui kobikate. Muto azolo, obi muto, aza délinquant spirituel. Aza mal, muto azolo bana, aza frère te, abongola mutema te, aza fils de Satan. Papi gen, yebisanga na lingomba na ndako oyo, na ndako tuchaka na ndako. Muninga ziki. Est-ce que bo bengane na ndako? Mais c'est que bosa bandoki. Omoni papi gen nga na tiaki na se, na tiaki na se, mais manduke ezo mata mikolo pona ya Sandalina. Nazo bana. Omoni Sandalina Yesu akufela ye. Yesu akomisie pene sika. Asalinini. Babengane l'église. Babengane l'église. Kasi yango olobi za na ngotiango babengane l'église. Yebsanga ya seloni ya sel. Papi gen Sandalina aza star. Ayeba na pona église wana te. Sandalina yebana parce que elle s'appelle ça. Oui que na minute Sandalina ziki États-Unis ningani, Europe, monde entier ningani pour naba païen ba ningani naba chrétien to ningani. Cela veut dire biso batama bolongo to chambo. Muta aussi et puis papi soki ka Sandalina zuli kambu ma église wana kombo nango bakutumba ngona kisa bakino balobi bakutumba église wana. Oya ko pona yebi batu wana ba guru ne niveau Sandra comme l'on débat ça oyebi soki Sankara ye na télévision bani ko ba seke wo ra mutatindi patron na ba mutatindi ba oh na ndimité patron na mutatindi cela veut dire oh nabi Sandra Lina ziki Sandra zana ba fan ba paye msu ba koti na TikTok ba lobi ba ko loba biso ba chrétien on nzamba l'accepte to lobi to golo est-ce que Sandra Lina mutatindi biso so batu bakelo bana TikTok ça c'est bino muninga ziki bobengani une église c'est que c'est pas une église papi gen au moni yo muto o linga tende to ba intervention to tiana se to tika boto tika papi gen comme yo linga te na zo ken le bon na TikTok oh oui na zo sala ba mission na TikTok bana église wana na patron na bango ye patron na bango finga Kofi Mutunguba est-ce que Kofi aloba yo Mutunguba yo Kofi aloba siko boye bisanga Sandra Lina salini ba benda Sandra Lina ba utiliser biso ba prophète solo to mona ga déjà to za lo bande ko na biso bima place wana ba utiliser ba ezalo ko ba le bazoka siko ba lembiang ba boaki yango moni mutu soka lembi mbwane ni au traiter azana rage ken piana yo pe calamité libanga li juste sakunde ko ken bazon l'expé calamité tika ngazo ninga na otamba ko ken bazon l'exaye calamité kisinjora mbongo ba pesi yo wana ozolia mbongo makila bakoma voso yo sali na katia na lande mission mo kisinjora zo bwakila ngape ba bom kisinjora yo ko balukla Sandra Lina pena yo za ko kumisa pena mutuna yo pena baleki nanga baluki Sandra Lina papi obike na le monde méchant oui bisanga yasa kisinjora mbongo ba pesi yo na o leka jo gen na zo biso bazo leka ken piana mikolo rezo ya Sandra Lina banga ba leke po azama kila makasi makila libata basala ngo budete nyama nyosa nyama oliate yango monisko babengani siko bato babengani une église ça et puis ba meka babiloko ba pesa Sandra Lina ba voiture ba meko zo ngo te ça ba salaire na ye nde ba utiliser so ya ça comme tungsa te na bien siko bato ya la calamité to traiter ba règle ba to na calamité bato babengani za banani frère moi bololé ba frère ba sali vidéo mais qui sinjora sali émission mais yo ozolo ba dodi asa nzam qui sinjora makambo ko kota to utote nani akufa zobozi akufa soko koti makambo tikala na ba jibe nani na nengo sala na ba fali pupa ba faire gola po wana za monde mususu eza nango permis mais monde yeso koti en okufa kisi njo na solo banko koto to rutote patron na bo mais kasi patron na baonani sur Sankara yego lo banatenzo wera mtatindi soki wera Christ mutazo utiliser oya otanga ko Sandra Lina osuka mabe makambo za makambo et puis nazo papi gen nazo avertir bino manduke mati papi gen oya ko me ko sala Sandra Lina mabe
akokutana na biso na bakino nyonso ne Ezekiel Simbu nazana papi nazaka na ba dossier na bango nazana ba dossier na bango kaka poto tchaka na se to lembisa yango et puis dans ce papi gel yeba na église ngo mutaye na bato bakomisa sandali na mutayaka na bato yebite ke l'église mutaye na bato sandali bato tu balela yasa ça ayeba na monde entier avant kutaya l'église wana est-ce que l'église mutaye ba sisana sandra mata ba vieux pour l'église wana ayende ko luka nzambe ne parce que azali o yesu akufela yasa esiko za no yesu ko banga te to yebeka ba ko bengana yo mais yesu akufela yo oza ope okota lol obi yasa ndali na okota lol obi que tisiko nano fungoli biso te en tout cas papi gel franchement il faut osala y mettre pour ndima makambo na yebso tang batine nga vidéo na leli na bimbe comment ba ko traiter sœur en Christ bo Sandra Lila qu'est-ce que Sandra fait papi que na leli mais comment muto abundeli bino Sandra Lila mutu soko ka yelika Emmanuel Doda ete ngai Sandra Lila telemela lelo ndakolo wapo na ibote Sandra Lila telemela oyiba bilo kaloba biki écoute bo mutaka tout ça mais na comprendre que zaki na ngoyete ezayete bazaye kotinda ezayete ya saba papi que ya ça bien éduqué moi na mon malamu bien abenga bat bayaya aza mwana malamu non mais yebo so chano de kimia fafaoti kanu pa kimia yesa ngai yesa ne naza mikolo il faut na côté les jeunes à 3 jours oui ba chrétien nyonso ba pasteur nyonso a solo ba bi makamba ya sa ba kotika ngombote et loko énervé biso papi gen ezal kwa yo na ndako no mwana no aziki est-ce que ko bengane ozo linga ke no kufa oko yo mto pese traitement bo na pamboli bana nyonso monde entier bozo soutenir ya ça ex moi si ya ndeko na biso Emelia ya ndeko na biso Emelia BBC na pambolo merci vraiment pour ba crème botindela ki et puis calamité to banda collecte pour na ya ça bino bat bolinga ya ça to banda collecte photo bimisa ya ça mboka oui a comme na danger ke baba guruana so bazio na molimo ba kokiote ba osalo roi Marcelo sale mama Esther et maman nani Blanche oui ba guruana ba après bon faut la biso pardon non c'est regrettable papi gel mais quel piana yo pe calamité bazo lekayo pardon ya sabuta sambela zana Yesu ne ba kokete bon yo zana yo Yesu te de toute façon ba propos tenir ça et engagé toujours ils sont engagés ngabo nalinga ta yemo lo ba ils sont engagés ngabo ngabo pour muta otuna nga makamuna sima mais papi gel na zo vérité nzamba je jure devant Dieu oya ko meko simba sandali abotoli jeep wana zali yemta asala obe église so etonde za rapona sandalina bango ba témoigner ngo oui ba témoigner ngo non ba bazo ta États-Unis papi gel zela na on peut ce exemple mo tant to sala ke mission pona patron ba obi ke batumsu ba bi ba yebi ete ba yebagi pona biso tanga na osale be mission ba tebele na poto ba yebagi église on te ba mais ba yebagi Sandalina kasambela na église wana mais ba yebagi patron na bango te tant on a salé mission na tangi kombo na ye bato mais to yeba muta saka pena limite bato babani mbamo babani ko yeba c'est moko tabenga bi na zoyo kama kama église na so na ke église fo na koma na mona na usaka kit kuna na mona ya Sandalina siko boye bisanga Sandalina salini ah bon problème est nzamba zo lokumu il le maître test mpona nga nzambe kuta sauver ya sandinga duse na yebeke ba obengana na bango ye ah bon oui na yebeke yesko yebaka ondeni na yebeke bon tango bangi ba boma ba lekisa yo ba kokiote bon makambo ba twamba siko ba obengana pona musika ba ndenge obi na iso papi gen sandali na komi na insécurité o ba guruana bon mama Blanche tanga linga kima montende ba salake moko sikatenda mwasi akima a sécurité a bloquer na mboka moko kuna so na bakisanganya kanga mwasi tile no apoto baluka mwasi na mukande kufa soki bato ba sali sentiment na bango ke ba tchaye simalingomba est-ce que chef la bango sali na kati kuna est-ce que na bi bato wana baza na pouvoir otia Sandrine na simalingomba chef na bango mutatindi bango tata moko oyo kapena bandi spirituel moko bobe délicat spirituel azo le kapé boiso bomoni kutu na église ba yebsanga batu baleka na église nana sali impact loko ya sa lobi ya bino nyonso o baleka kuana babi pona ya sanda ba okufa bango nyonso bato wana ah bon oui ba okufa ba okuta na Yesu ba kokufa bato wana papi ken tozalia na yebso ken piana bazo leko calamité ken piana vine pe comme mukosete en fait fond la biso ko pardon surtout yo kisinchonga mbongo yo zui olembonga makila
fongola biso te pasi na mawa Papigen fongola biso pardon frère falba epesi pasi te Papigen obi Papigen naza posa kuna sala émission te pona Sandalina obi quelle ingratitude bako sala mwana na boite obi ko suite belé le bien ko na suite belé bako sala mwana na boite to fongola gaga mais na zo une émission mobimba pona patron na bango oh na zui ma solo na bato bakimaka babi omoni bakabamba sa na okenanga na TikTok okay no kuna na zui ma solo patron na bango tsaka na seko ko tena c'était pardon nga na tsaki na se bango mo balobi na tombola manduki pona ya Sandaline bon en tout cas ba fongola biso pardon na fongoli to bondola nano wana ezaki entre parenthèses vraiment je suis un peu choqué Yesu ye moka ebe fallait to bandabo même Yesu azana kanda makasi pona mwana ne Sandalina yo zelaka ko omona makambo esama na église wana et après ya Sandalina na église et aux délige omona ba secret ko bima des autres esama na église na lobi on lokola prophète omona makambo esama na église wana mikolezoya kolo masia Yesu masia Bible bina Matthieu 18:20 esika mi balé misal basanga na komono zaliwana Yawe pambola émission Yesu Masia Mounou Monsanto Kamba Biso Lobana Nzela na Biso Bible c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur Tolungi Toloba enfin que bekaye koya ba o Yesu kufela ba bongo la mitema ba bima na l'église ma be baluka l'église solo o Yesu Masia kufela ba salela Yesu en fait en trompette obeta biso to matato ke na lola Yesu na pambolo pona ndeko na nga Sandralina merci parce que yo memaki esika na lokolo memaki pharaon o meme pardon Moïse na ndaka pharaon amona biloko na en fait tant que no kangola bana Israël asa la complexité na yebi ke mission ne sili place wana o kangolio bimise esikana mais na sengi protection divine au nom de Jésus Yesu bundele ya Sandralina esika zali bimise esika zali pe na lingo bimise na mboka no meme na mboka mpaya po azala kimia na kombo na Yesu amen amen Papigen lelo toyeko lobela mutu mobo mutu wana batebeli batuna pourquoi lobela mutu wana te espérance mbaka de bien un grand gourou mutabanda deux fois yewana bat bayeba ate ye mutaya pena ki deux fois familia pasteur azara na Kishasa espérance mbakadi dina télépsion na photo na yeli lelo il faut pena lelo to lobela bien mais avant to lobela na moi 3 points mon na loba après maman dina télépsion photo ya bandit spirituel espérance mbakadi aza criminel spirituel ye abomata la terre c'est là toujours que maman dina télépsion na photo na yamboto banda voilà na pesi mbote pa ya kombo nanga pardon prophète Ézéchiel Mboukou l'homme de la repentance na dirigeara église la gloire de Jésus-Christ au numéro 37 avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles aux gare nord aux l'ORRD gare à Sarcelles aux T5 au Kitina bit pension une minute à pied au commune église qu'il te zara chaque dimanche de 14h à 17h numéro na téléphone ezali 06 69 37 02 31 nzamba pambolo convention ya mama to 6 à dimanche na invité bino yo fana na ndako ozara na église te yaka to yanga na ensemble ko fana ndako te pankapo calamité trompette zo beta tozo mata yaka na église to zela trompette to matelongo na pesi mbote pa ya avocat na biso maître Joseph Lumbala Tumba ye aza avocat baron Paris ye a défendre batatala te oza un problème à loi d'alo problème à boaka ngunda problème ya recours oza un problème yo sa dimisa ata ba convoquer na commissariat ko kende yo mo te benga maître Joseph Tumba eza na pe moins cher obi so ba convoquer na commissariat so ko bengi avocat ko na avocat te batwana bazara balie na biso te ba ko sa le zalaza il faut avocat zalana eza na 500 euros au futa pemba la moto so bina au futa ta na 3 masoli 4 masolité au futa maître avocat Joseph Tumba Lumbala Tumba Aza Baron à Paris numéro nezali 06 66 03 85 82 Oyo Azali avocat na biso ya mwana mboka na pesi mbote pa mama na biso Chantal Lengo na Bové esiko za ya yo yango na pesi mbote pa maître Aziko Fox Fumwentu aboma ngombe na likofi abeta ngomba talate na pesi mbote pa maître Taxangiama donc ye edingwa kosa coup de tête il faut bakine ba suksa masolo na bango na pesi mbote pa ya maître Churamboma l'imbattable champion du monde champion foot ya yo yango 130 na pesi mbote siko zali na pesi mbote pa ya 16 Vitaline na Lyon mwana tolo bela vie a Tongo ya yo yango na pesi mbote pa ya
saint kitoko aigle wana zali directeur ya tolobela vie aigle ye kolo ordinateur aleki ordinateur na mayele napesi mbote pa ya ancien urbain mukawa na Charleville Mézières par Charleville Mézières ya yo yango napesi mbote pa ya ancien Willy Zumbu le père boulanger ya Paris les grands boulangers à Paris et les pères boulanger ye ndenge zali na kasi les grands azoki ça la boulanger na boucher pas na ba boulanger les grands bouchers à Paris azoki ça boucher na kine ba matériel boucherie ko asa les grands bouchers donc ba matériel non ça ya boucherie donc a sombiso papiga ba nanjil espoir anjil ya wana ancien zumba zo le non boucherie papiga nanjil misuni aux moins cher boko lia boko lemba binomo bobi mais les grands bouchers comme on est même comme ça des zones anjil na pesi mbote pa yandeko na biso Elvis Made Bouyer ya Chartres oui bien très bien yo soki na Chartres non yem taba bien ça biso Elvis abeto non soko côté na Chartres au mona esthétique ya ville wana ezaye les grands Bouyer ya Chartres na pesi mbote pa maman na biso Mireille Imana na papa na biso Arsène Bo il y a Sénacé après sa solution à Talaté l'homme de 24 heures il y a Sénacé Mandouke Mati disons on prépare 24 heures il y a Sénacé n'a pas si mbote pas Mike Lova le vieux Zoé moi on mkena misolone on t'a fait akabata la tête il so kutene kaka enveloppe à kaki n'a pas si mbote pas ndeko na biso Pepino Dibois na maman na biso Nana Lenda na Suisse n'a pas si mbote esika bana tolobela vi nyonso nzamba pambola bino sika ozali lelo omoni gurongo yo déjà si batie photo na tazana Espérance Mbakadi asali ni siko mutabato ye tozo kenaye mais avant to kenaye na banana na point liboso papige nazo lekana na 3 points na lobela Poutine spirituel nani Poutine spirituel ko kakenza mwanambo Kakenza monambo Poutine spirituel. Kakenza monambo Poutine spirituel. Azui atie oui pastorat ya Kinshasa na ezanango nini babenga ngoni rituel non ris Poutine asa Poutine spirituel donc ezanango au monde de Poutine azoki Dimitri azui nane jibama pas Dimitri spirituel a comme si est président cela veut dire après 5 ans il Poutine spirituel mo ka ozonga zo président ça veut dire baza baguru kankenza na je sebi mutwana mutabomi kank asalini zelana na tselelo alobaki ke bananga ba okoma ovira te tant ba koma kuvira bananga ba négocier no bobima muke babimi asepele bananga bangola bazongi vu donc o kanken ozaya nsata ozanza et puis nenga zali a préparer asile na yo so nanga ba komi na kisha za kankenza yoko ndengo zali tie so masia oyo mona su Kongo te yoko na papige likambaloba mutono bandi spirituelo kankenza kazo kama aya salini mais siko yebisanga siko nzambe na lobi dernier moté wana satan yokile ba ngoma babi bon ababi mana mamke bazongi kankenzo moni ko sa no nzambe Poutine spirituel ozaka nzambe te ne jiba mampia kankenza mwanambo donc bozo sala papike oyebike oyebi Poutine spirituel na kankenza mwanambo ayaka na église cité Bethel azaka ndoki bien ayaka délivrance azaka ndoki tile lo continue makambo basala mutu normal a gosala te ayaka na église cité Bethel ya papa mbi ayaka po azwa délivrance azaka na sorcellerie sorcellerie pe longwate kaka na kimutu makasi po ayemi comme ce évangile au monde lelo ndenga détruire église de réveil à Congo a détruire église et puis kopesa azokotsa ba kabal juif banine professeur Lukuta nanga ba okoma nanité ninité onction ba pesa nanga balongolo nanga yo akomi no vire mais monambo prépara ka zil no Poutine spirituel bo prépara bino na be jiba mampa Dimitri spirituel bo prépara déjà zil na bino après si ma papi gen poto que une émission poto to kota na vivre émission nazo répondre de 3 personnes lelo
donc une émission tala mutu oyo bandi spirituel oyo susunani kombo na ye Walesa Papi Gen nalobe boy omoni Walesa na sala ki émission na bi Walesa mwasi na ye a utilisé le chiffre 10 na 5 après ça a sur 10 000 dollars après ça 5 000 dollars mais ceux qui va payer sur 5 000 dollars batona nyonso babunga baboto la ba ora na bango cela veut dire ba utiliser beto la bango tala makamba sali pas ancien au église tala makamba Je vais lui donner 5 000 dollars. Petit, nous gagnons 5 000 dollars. Si vous avez un Papi Gen, Papi Gen, mais une église ensemble, il y a un salamate, et comment on a une association, et comment on a une musique, et comment on a un théâtre de chez nous. Et comment on a donc neti baké concert ya wenge babani ko kabila batumbong mais ça c'est pas une église même catholique boye bisanga ermo putam super ba catholique pour rien discipline na catholique yo so mona sangwa catholique so bana secours catholique ba pesa bat bilo na secours catholique yo so mona ba sangwa catholique ba benga ba maman bana na problème boya na kat église sangwa katikilt bat ba yeba yoka yesu ba adorer ba chofran akata bani ko kabila batumbong oh c'est des magiciens spirituels donc ba bandits spirituels ba criminels spirituels ba yeko braquer église vol main armée avec la bible à la main aux gens les loko robaté so ba vika dit amen obi amen Papi Gen omoni muto asala ba voyage astral cette fois-ci soka kei akeli bela kolo epsenga na epsai pona na kete soka ka bimi akeli bela et puis ndenge zali ya Papi Gen oh muto oh donc akendaka 3 jours afin 3 jours moi si na yeba après 3 jours asani na zone mais na zone cette fois-ci na yebi yango naza mosala nzambe na nzambe atalisanga bato basali bato na ona yoka na onga mona monaka nzambe atalisanga na yebi ba faux passe même na Paris na yebi bango ebele asala voyage astral abimaka mais cette fois-ci kolo epsenga omoni film bato bele bakanisaka film bo yeso abeta bato na temple boakango na temple bato babungisa ba pigeon yeso abuka ba mesa na mo babungisa na ba meme mais na ba mbongo na ba mais film bo kabunda lesa zozwa o bango nyonso ba dennis ba groupe na mo ba zozwa ba kankenza mwanambo babungisi ba am na bango ba kelifelo kankenza cette fois-ci soko bimika na voyage astral auquel libela ozonga le sauter donc voilà ba commissaire église nete sika moka muziki ya ba venti koka Papi Gen est-ce que ba maman ba yaka ba pauvre na ba kabila bango ba mbongo ba sala oui que garçon moi ça protocole ya ye nani o bandit spirituel o kabundale un escroc spirituel abenga abi papa na uta njili makolo même transport ba pesa absote mais comment ba ke pesa abi ko tanga comme on a te po bango so me ko tanga ko ba benga na église nde ba benga ni sanga abi tam so ba ulukso ba bomayo papa batwana balinga peuple congolais baka kenzo balinga peuple congolais Kabila salaka linga changer conscience ba okumisa Kabila lelo Kabila ki ba yini Kabila balandi Félix alinga changer conscience bango nyoso baka kenza mwana mbo na kati peuple congolais baka kenza batwana nyoso bokenda ba mukuna ba mutombo balinga binote balinga binote peuple congolais bo fongola miso bo bima na église bo luka église solo o yeso kufala bo gesambe batwana balinga binote ya misato en tout cas, lelo na yeli bango Papi Gen omoni nazo lancer appel pas kabundwales je parle comme un prophète cette fois-ci soko ke voyage astral auquel libela comme kano okendete soko ke libela ozonga le souste na ke Papi Gen na komi place ya muto ya vie na nga oyo vie na nga Bosco Kindomba na linga vie na mingi c'est un grand frère je le respecte beaucoup mais asali le moment émission moko a gaffé mabe
agafe mabe vieux Bosco nalobi hein est-ce que ba pasteur nyonso ba ya na poto yo kan sa ba pasteur nyonso ba côté ya sanctification te ba changer ba date de naissance yo kan papi ken makambo alobi na biso ba pasteur a poto na yebite so ba linga to te ya sanctification te ba Yete. Donc papi gen au monde ba intimidation est-ce que nani aza parfait na mukilio Yesu tamba boma bana na mikena Herode akene Egypte abwa ke ngunda Abraham tango akene Egypte akuta na Pharaon atuni moi sinon akosa Pharaon te que Sarah za moi sinon pas belle de tababi belle de figi soka loba tam so Pharaon nga bomo même mi solo Abraham abima nango Abraham mi solo na Pharaon tapese Bible bina biso na Romains 2:7 Bible dit par les mensonges peut aussi triompher la gloire de Dieu. Pourquoi suis-je maté? Netinga nazo baté na se défendre netinga papi nga boaka ngunda pena date de naissance nanga le 5 septembre 1967 na botama date wana et puis biso to ya ngunda ya groupe boye na ba passeport na biso to boaki ngunda na compte Mobutu. Donc mais nazo lobango que ezalate parce que ba na yebisanga bato baté à sainteté est-ce que baza parfait nous sommes imparfaits personne est parfait nous cherchons à aller vers la perfection ce qu'on nazo comprendre bato na eza diable mtazo tinda bango alingi bato baté ya ba sainteté baté ya ba voyage astral na bango baté ya ba voyage astral na bango baté ya makambo bango balinza na papi gen pour siko tonto kota na vive mission papi gen babi par les mensonges peut aussi triompher la gloire de Dieu. Pourquoi suis-je menteur? Cela veut dire Abraham a joué qui rôle morbo a joué en sagesse. Est-ce que ça va passer date de naissance na bango basali lobi kosi date de naissance déjà ngunda kota irrégulier Yesu tanga kene koboka ngunda na Égypte yemo mkonze so akimi danger neti le lobi so en général ba africain nyonso en particulier ba congolais tout so koboka ngunda mo économique to kimi poto sauver ba pona biso. Donc voilà yango na répondre siko tozo kota na nini pour la esprit mbakadi mama dina tsela biso parce que mission to bani ko citer papi gen omoni problème ezali awa pasteur o esprit mbakadi mutu abanda ba voyage astral na kini mutaliboso. Ah bon? Oui, mutu pas kota esprit à deux fois. So ba passer ba deux fois mutaya na ngoyeyu. Un grand gourou. Awa na poto ezaki de mangembo. Mangembo mo mama mo beya. Beya mutaza otanga ngo beya za otanga zaki mwasa kala elita bembo beya saila. Mangembo mususu ezaki mama mususu. Mais ya za olinga mangembo ya oya beya ta za olinga soutenir mangembo wa mama. Faut mona faux esprit parce que maman na zaki dans le vrai. Moi bika simsa maman na touche maman na kufa. Aleka maman na. Tant maman na ke kufa ba kenda ba botole bag. Ba mindele mo ba kota no pita tant ko ba 8 bag. Tant famille ba médecin ba mindele mo ba ko zo bag pa mutu ba kena. Et cela qui est bango ba trika maman parce que maman na zaki dans le vrai azo sambela so mais ko mangembo tikala maman mususu maman na un grand gourou. Maman na mangembo bino bona mangembo maman na ndo la sorcellerie existe en église wa bobi mana l'église bo luka l'église so boke sambel so ya saini na oyo un grand gourou ndokia so na biso lelo qui des fois comment pas passer mutaya na bandango yeyo oyo tout ce ken asala ba voyage astral papi gen bino ba bolanda biso na télévision to saka na esprit moko c'est le Saint-Esprit mais il y a te ya ba esprit il y a un problème. Nous avons l'esprit, le Saint-Esprit. Il y a ce qui est l'esprit. C'est là papi pour les autres bagi na goloba mingte ba vidéo mte goloba. Les esprits. Donc cela veut dire azalaka bazaka milimu. Eza molimo mon sang tout. Or nous avons un seul esprit, l'esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Ce que bango il y a te ya les esprits. Na comprenate l'esprit ngo e utaka wapi. Et où t'as les esprits. Yokana liboso nanu pour mon ba gourou oyo. Mutumoka lobby papi na otiki lo poser ba question. Yoka boyoka gourou oyo. Il existe une deuxième forme de voyage astral que nous appelons le dédoublement. Avec le dédoublement, la personne se trouve en deux endroits différents avec la possibilité d'être en mouvement dans tous ces deux endroits-là. C'est-à-dire pendant que vous parlez avec votre papa ici,
dans un autre pays, au même moment, on parle aussi avec lui. Et il existe une deuxième forme de voyage astral. Osoka papigen, pasteur, hein, bah, soutenir voyage astral. Et puis, bah, enseignant, il y a un Matthieu 24, il s'élève des faux hommes de Dieu qui ne viennent pas prêcher la foule, mais c'est Dieu. T'as l'église, on a mon tout le quoi, bah, l'église, on a mon aga, bah, on a 500 personnes, 1000 personnes, et ça, on a des démons à sortir. Bah, dans ça, mais bah, bah, oh, il y a ce fait là, bah, qu'il y a l'église, oyogi, mon gars, alobi na voyage bolanda pena ngona bokebia siko na keipa ye mbakadi poto kota na nini na masolongo na kepa ye mbakadi yeyo bazoka sonte bazote apena makambongo. Savoir, toutes les spiritualités ont une seule source parce que vous dites que la sorcellerie c'est l'école gardienne de la spiritualité. Donc les spiritualités ont une même source. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel symbolise le monde spirituel. Il n'y en avait qu'un seul monde spirituel. Avant qu'il se fait le rebelle. Et un seul monde physique. Les spiritualités viennent d'où? Donc Dieu a créé qu'un seul monde spirituel. C'est la première économie. Il a créé ses esprits comme j'ai dit, avant de créer les humains. Maintenant, au milieu de ces esprits, un s'est rebellé. Il a formé son camp. Mais il venait d'où? Voilà, la réponse est ça. Donc, on dit papi gagne. Donc, azolo bela esprit sainté, parce que nous avons un seul esprit qui est le Saint-Esprit, l'Esprit super. Mais il y a le sol les esprits. Donc cela veut dire papi, on m'a pas tourné ba côte sabat masolo. Cela veut dire azo envoûté bino. Nezana azo côte sabino masolo, so za faible pour ça permettre ça nini. À côté sur la loge, même ngai, biso pe bazolo bana biso bongo. Ngaso na za faible le nous na kena loge. Est-ce que ngaso na côté ba loge na ko ya le ko dénoncer ba parce que nzamba tindenga na mona biloko le na ko dénoncer. Au monde alobi nini sorcellerie ça ni gardien ya nini ya esprit. Moi na po ya spiritualité. Moi na po akola que le 6e manté à première bana na gardienne. Cela veut dire sorcellerie ezali na monde de spiritualité ça le roi garder, il faut matabeselo. Azof et puis tant bazo te bazo envoûter ba toi. Mais ba o yeso kufela na yebiki na ba mangembo na bazo bima na bango, na église on so ba bima ba o yeso kufela te bazo landa bango. Yoka su ya mibale. Ya mibale na au moins na 3 vidéos. Si vous n'aimez pas le coca, savoir qu'est-ce que vous aimez. Wana ba olo bana Joël Tab. La différence entre un faux prophète et prophétiser faussement, spiritualité. Très peu de chrétiens dans ces cercles de la spiritualité, très peu de chrétiens. Et beaucoup plus de païens qui font partie du conseil de la spiritualité que les enfants de Dieu. Et je crois que les prêtres catholiques sont de loin beaucoup plus spirituels que les pasteurs pentecôtistes charismatiques et des mouvements de oyoki papi gagne. Donc cela veut dire pas naé alobi biso bana nzambe ba chrétien toi muke toi na spiritualité ke ba païen surtout mi ba prêtre catholique ba na spiritualité koleka ba pasteur église wana azo benda bino feeling. Toi ba prêtre catholique la plupart ba pratique ba utilisaka. Toi ba sacerdoce na ba ndenge zalaka. Cela veut dire biso bana oh nous avons l'esprit supérieur qui est le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. Biso toi on a besoin d'esprit mais il y a des esprits ou azolobel. Il y a esprit azoloba les esprits zolandang donc au pluriel. Donc ba milimo ebele ba milimo tout et puis azoko défendre en très kitoko zo senti peneke azana katia kabalwana. Cela veut dire batu nyonso bokena bino mangembo muto ya mvutaka bino et puis boye baka na espérance mbakadi na bino bana mangembo bokeli felo mais ba o yeso kufela bazobima papi gena kena vidéo musupo na tikilo poser la question pona na zupe maloba mingi toke na vidéo mususu lelo na baki na yeli banka na style la vidéo oyo na yeli bango siko toke na vidéo oyo. Vous ne pouvez pas connaître le temps, comprendre le temps sans regarder aux astres. You cannot understand the time without aux astres voyage astral. Et personne ne peut me contredire là-dessus. Vous ne pouvez pas connaître le temps, comprendre le temps sans regarder aux astres. You cannot understand the time without looking at the stars. Donc cela veut dire papi gen l'église a enseigné ba astre voyage astral. Est-ce que pene ça enseignement enseigner l'église yango? Ou ça le mot scientifique. Ça veut dire azoy au même temps bazo enseigner fou. T'as la Bible quand tout ça dans la Bible terre. Matthieu 24 23 ils s'élèveront des faux hommes des faux Christ qui viendront pas prêcher la foule mais séduire la foule. Et heureusement l'église a minene la plupart.
séduction na séduction. Séduction na séduction, cela veut dire bazo dindisa bango, balinga ba mema bango na la lifel. Donc o ezali papi et puis papi quel son ici là, babanga soute. Ba comment pena ko laksa ba pena ke biso to na biso sata. Ba yena ba enseignement pena 1 Timothée 1:4 loba ke ba yeli biso ba enseignement ba non 1 Timothée 4:1 et lobi na biso ke ba yeli biso ba enseignement ba démon. Na tia ilo mususu poto to chité na tiglo maloba. Na tigal na vidéo mi balé. Les esprits, pas l'esprit, c'est mais les esprits. Donc, les gens font des choses facilement. Vous savez quoi? Si les enseignements, si la prédication, si les discours bénissaient et faisaient avancer les gens, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez tout ce que vous avez entendu dans cette maison. Les enseignements, la parole, édifie et équipe. Mais ce qui bénit, c'est l'esprit derrière ces paroles. C'est l'esprit derrière ces paroles. Pour qu'un lieu te bénisse, il faut que tu adoptes l'esprit du lieu. C'est comme ça, vous voyez, dans des pays riches, l'esprit du lieu. Il y a des gens qui croupissent dans la misère parce qu'ils n'ont pas adopté l'esprit du lieu. Nabi, si vous biso ba pays développé, l'esprit ni ezalia. L'esprit a franc-maçon na ba rose quoi. Ce que bango bazo soutenir hein. Ce que papi gen pona souksa, au monde ce que païen. Dans la différence que païen c'est que penago, païen c'est quoi yego lobela ce que makamba l'esprit en bien. Au monde apena ke bateau apena ke bazo séduit peuple nzambe yoka siko païen oyo na moni eloko païen on te désolé papi gel siko païen abani ko expliquer siko makamba voyage astral yes ko za muta côté ana au monde makamba païen on azolo ba papi gel na makamba esprit mbakaja zolo ba ezaka eloko mo abani ko expliquer ba voyage astral wana ndenge zala bino mo bolandiam bandeko bino mo bomoni espérance mbakaji o papi gel. Un gourou spirituel a détruit ma vie à Batebel et puis l'église de Mangem mabal les akaso babalani et koufilo bien babala répéter la plupart ba filles bazana ba célibataire babala raté ba bloquer ba fille ba comment ba fanatique ceux qui dit mabala isala mala Mangem dès ka mutezala na umeli 8 eza okabwa pona nini ye et puis nezala papigen nezala abimela ba sœur en Christ na ba buto abimana bango. Ah bon? Quand c'est voyage astral, papigen église to sukiwap. Et on a vu conseil de la bandimi. To comme na moment papigen Bible bina biso na Ephésiens 5:16 babi racheter les temps car les justes sont mauvais. To comme na moment bana nzambe bola muka. Be mission to sala on pambate to zola musabino. Cela veut dire to comme na mission moment il faut que la relation personnelle là Jésus intimité na Saint-Esprit. Molimo mo santo et sikani no tia lokolo. Et sikani so tia lokolo te. Tala ba ndeko na biso Sandra lina place à Suki. Alanda ki full. Alandi yo soli na Sandra lina. Oza numéro na obengi. Na sana numéro nete na obengi so na porter Sandra lina na cœur papigen. Et puis ba chrétien nyonso ba telemi pour na Sandra ba tamba. Oyo bien nga no mo ba vidéo ne bimi. Kandi na moni ba vidéo ka bimi. Ba tam super Sandra lina sekelo mo ba. Asali nini? Yebsanga le Bible un pasteur à solo ba bi le pardon libère. So Sandra lina les gars sengi kofi pardon na jibe. Amemi lisum. Le pardon libère, yemoga monika takinaki batwana mingi, asenga pardon. C'est que pour le moment moniki soit sengi ba jibena kofi pardon, autant ba konga nga autant ba tuté. Soit sengi pardon, c'est qu'il y a quoi accusé. Azo quoi accusé, c'est lui qui s'excuse connaît l'affaire. Cela veut dire patron na bango yebi makambo. Ayebi makambo ya sengi ba patronner pardon, asali la bango bémission. Ayebi tina nzamba bia senga le pardon libère, nenga za libéré Sandaline. Olimbi c'était kaza libéré. Papigen oyebi yo fana na maro oyebi maman bobilada asale émission mobo alobi avant mon buta kufa asengaka pardon abi maman sengilanga pardon pa bazairwa nyonso na bazairwa nyonso pardon na pe nzamba yo kangolola et moi je crois niveau de toujours mon buta kokota lolo parce que muyibi ne kulus na dernière minute alobeni ayokutu au salino le roté bisoko to sel mabe soko ke papa kanisanga akanisa ki cela veut dire les pardon libé au sandali na salisa démarche moro spirituelle démarche mo biblique et ngola que yesu akufela za mwana nzambe yasa kobanga noto okota lola nzambe mutabimisho esikana nzamba pambolo no ensemble voilà tokomi na suka basuka zani photo sisa na biso lilo basuka bana nzambe balamuka beglise oyo to benga rêver ça sous l'église à rêver te comme l'église du sommeil cela veut dire yesu l'église où Yesu a koufela
et on y a réveil sur les rares na Kinshasa sur les ali 10 églises mi balé kaka sur le 8 à Lukuta tala bino mo boyo ki ba voyage astral ba ote ya biso ba na luka payen wana mbala sima na oyela bino payen na zoloba payen azo expliquer yes azo expliquer science voyage au moment o payen na lobby na gourou spirituel criminel spirituel bandit spirituel katsa yesu likaza espérance na moni fimbo yesu abeta ba na temple bokansa boka ngote. Voilà, merci Nabandeko Bolandi Biso ezalaki prophète Ézéchias Mbuku l'homme de la repentance totale. Voilà, yé ayaka na makambo ya yé donc boyoki bino moko menga na pesoka conseil nobi ko mema makambo na TikTok te za makambo. Na soki na TikTok. Na kimi na nga po yo bang olinga no sute. Teza ko banga te mais teza ko banga te molinga to duka kimia. Mais ba mo batinga la matsamanduki. Et puis papier na zo averti bino. Oya ko mekosika ko simba Sandra Lina. Azana makam. Et puis ba moto lemba Jeep wante bino wana ba pesa été. Eza musala na sala. Voilà. L'évangélisation na sala. Comme na suka. Soka et puis na zo ba po ya suka papigen. Soki ka ya Sandra Lina lo atie mutu na se. Omoni église wana panzani. Église wana moto ko pela. Donc bon mekosimba ya Sandra Lina te na websa bino. Bokeba. Ozena kanda. Ozena kanda. Voilà. Mona bata salini. Poiseni pardon. Merci Madeko Bolandi Biso Tokutani Mbalasima. Merci. Bye bye Mbalasima, merci. Glorifions Jéhovah, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Célébrons la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Glorifions Jéhovah, alléluia. 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 Glorifions Jéhovah, alléluia. Voilà, tout ça, on fait l'ina. Tout le petit cadeau, vous avez là. Tout le petit que là, on a pu soit fait là. Si le moteur n'est pas l'eau, ce moteur ne fait pas. tozana ofelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tozolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan kaba ça va secret soso kita soso akarte kita
Papi Gaine Tolobela vie toujours en forme. Papi Gaine. Tuna mwa 2 tuna ba osimbika mikolo kozone mama mimi mais mama mbote papa na ngai ngai naza ndeko Papi Gaine nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka. Alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement? Awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa. Kolia na bango kolata na bango eza bato aboni bango te ndenge wana bazotanga mpe na bato aboni bango te moto motema nde kotutisama ndenge wana. sikoyo bozwa bango bozwa bana ondekita na babalabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana yango na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango. Mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koya akoyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu omona ingratitude eza komona epai na bango mingi kolobela biso nimporte quoi. Ya mibali ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge nauti kolobaka ezaka bato mais soki ke nzambe atuti bango motema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonga ndenge oti koloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boyo opesa batravailleur nde tozobika na façon. ebongo bana soki neti mwana abeli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bango ezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que poto gagné ta mon que na pas maman na maman comme on le voit. D'accord, merci. Ah oui. Voilà, il dit il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to me magi moi don awa na fina na bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution ndenge bosalaka moi ba difficulté bokutana nango pona en fait ngana za na association
Et puis dans une chaîne YouTube où bengi to le Belavi, le Hollande biso pe Hollande biso partout. Batamité à malam pe bazali ou peut-être que linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci pour mon abino pe ko yamba bino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Na saka bango na barabara te. Bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko lobite ozwa na balibanda abana musisika bakuuta oyebite ekosiba problème. Nde bana bautaka maboka ya leta 24 commune. Ayaka na bango bamusi ba policier balakota bango na butu bamusi bapara balemi abana bafiki kotika maboka ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama akwana pande na sali siko na sali 31 amusara Ya kobokola ka bana. kobokola ka bana Likanisa ngo zoke ngo. bon nzambe utaka pa nzambe oto sengaka nzambe pe apesaka o ngai na nazaki pa maria mwasi ya soda nazali kapitaine nalobaka na biso ki nga na mobali na nga nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga na nga mpa nzambe ya losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye sengi wana nazali kokateli na lembo baye sengi ao mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala bayebo baye tala te batiki bandako ebele soki baye pana to eza misie moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ta mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye sengi oyo baye te nazaki lokate na bizambe sikoyo opesinga mosala luka mpe place bayango kovanda na bana balokatere boye na kokatere bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atoka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balebisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya bisambo ya binzambe soza mosala opesinga ondine ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati oyo mama bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na prière mpe nakamaka bango ka na kati ya prière ata moro yo boti lelo oyo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndeko ti liboso atuka
ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omno de juge ndenge bazali awa nabenga bango ndeki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monete apesinga mpe bagi monete félicitations merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano tete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali koteya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arrete mama luka ata awa leba natangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde na pungu place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant po bazwa ata mamoke kote wana atuka papa episanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako basotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseigne nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci mama moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso batamite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na Felina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza taka koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso po mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sur bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badifficulté eza makasi bana na bino bandrete na bino bandeko bino baza na badifficulté soko nda bazosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre esalia bana oloyi bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe kuna soko batangi malamu te bakokoma kuna lolengeni susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na
na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natanga mwa moke na bana nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te bakrimine te bakoma mpe bato po bakokosenga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka mini mpona nzambe eza nasunga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango po lelo akoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino eza mbala suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tabe moyinga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu na bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà eleka nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okuzuluka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Naye pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi
bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za rajni. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisote. Mogomelia. Ah, le grandé, ça va. Yo, oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato bino koleka. Nzamba pambola bango bakse bango koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Voilà, vous mettez la chambre à Bogo. Moi si moi tu en as besoin pour tout ça. Moi si moi kaka. Bazo rasoni. Moi si on le bazade. Souza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni. Osali mboula combien? Où me hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais yo son ça va ninga te Lina. Osonaka. Ko son ça va ninga te ko Lina. Obunda rappeur. Hein? Foni obunda Lina. Obunda Lina. Ko bunda te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Oyoki Lina obi, websa nzambe, jour koma mutu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda ota na bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na kapete. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.